Amen, peuple de Sion, na pesi bino mbote, shalom na kombo na Yesu Masia, na ebisi bino, Nzambe na biso nyonso, aza malamu, aza kitoko, na vandaki, na canapé, le Seigneur m'a dit maintenant, bo telema, bo binelanga sikoyo. Omoni to ana jeune, to tanga Bible, to ana jeune, tozo prier, to ana repentance, mais le Seigneur a recommandé to binelayi. Donc place yoza, to telema likolo bandeko tozo binela Nzambe eloko bo l'église to à la retraite to binela kaite to binela kita louange ezalaka prière nini o bato basa bako prier te bako binela Nzambe te bako ko élever Nzambe te ezalaka te ba prière wala ezalaka te na kati ya prière okoti biso prière mama Rebecca mais to binela Nzambe na biso te kaka tolela mawa na Nzambe kaka mawa na Nzambe kaka mawa na Nzambe yoki biso te telema binela pe Nzambe yango wana to telemi to binela Nzambe. Yana bongi sa caméra, na bina bien, na sumukate, na ma danse. Est-ce que bozo yoka? Papa bane, papa bane, bine la Jésus. Papa bane, to yeli yo awa. Papa sengi biso mabina. O recommandé biso to loué yo to kumisa yo to bile la on 3 jours oyo. Ah Seigneur. Ina loketo, papa bana, toke. Sekra lotomo, zambalola. Yako luka na mazamba, papa ba. Ozo luka na 3 jours, ozo luka Nzambe. Kumisa Nzamba Israël, Nzamba bosa, tu tele mesiko vane kotoko. Tele mesiko tanaki kweti na yo na prière, ozo le la mawana Nzambe. Tele mo kumisa ye, aza Nzamba bosantu, tolingi to mona na 3 jours oyo pasola lola. Tolingi to simba Jova pasola lola. Bilako pesa biso Jésus. To trena kiango na masumu na biso. Amen. Ko binela Nzambe lobika te o chap mama Rebecca peka obina na mama Rebecca so lingo te muziki kuna na télévision o Nzamba opuse yo me alingi to kumisa ye to binela ye. Amen. Na 3 jours tozo luka mokonza koka moi binela ye. Papa ba danga beta ka ba maboko pona ndo bina makasi. Siko so na beti boza ko na miche frère. Papa bana Yako luka na kokila na 3 jours tozo luka longino ya Donai. Yako luka on a prière papa pesa biso témoignage. Tobi mana témoignage Nzamba ko luka na butu Nzamba ko bondela na butu Yesu yo. Alléluia. Kuma Madonai. Ile ngamungongo Nzambi. Kuna kulile ye akulile. Esa wedu, papa bana, usomba neva, Wagaman, Sambi wani, danser pour Jésus. Wekalelo kumisa Donai. Usomba neva, alléluia. Wekalelo, Anajie, Tuluka lelu, papa wani, amen. Tocha louange, to binela Nzambe. Zambi, etanje bona zeko, kasko Nzamba bo binela ngai. Siko ngabi, Seigneur, ozo bana binela yo. No binelo kanga moko, pendant que baninga bavandi na bakweti. Baninga pe bavandi ti na bina na miso na bango pe to bina ensemble elongo na yo parce que prière oyo nazanga moko te toza na bandeko mitema bana no pa na yo Yoshua ekambami na maboko Nzambe abomoy olobaki to luka yo Yesu na 3 jours totiki bambetu totiki mibali Nzamba lola mibali batiki basi yo nde décision finale Jésus. Amina, Pateli yo confiance. Amina,
Amina. Elio motema. Amina. Yembela papa bana. Aïe papa bana. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Nabengo mokonzi. To changer njembo, to cha louange, to binela ye. Na video moko muki ezala bien na binango papa manga moko na lela parti o makasi. Tozo chango, to bineza muki malgré to cha louange, to yoka ona ezala bien lingango. Yesu bika mwana ngae. Nambe na ngae yo yo, yoki posa koyemba, loyemba motema na ngae. Nambe na ngae yo yo, angi monoko, maboko nange kokumisa ye. Ami komisa kili sumwe, ponga na bika yaya. Nisumwe, oh bisoto bika yaya, na 3 jours sembola loboko to bika Jésus. Ozane. Ah. Ozane. Yesu akita ye, batu babundisa ko basambwa. Kaka na lokuma ya Jésus yo. Na ebite so boyo konga na yoka, na ebite. Kita lelo bando ki basambwe. Zambe kita lelo banganga basambwe. Yemba Ozana, Ozana. Ozatoke, Ozana. Binela ye, alito binela ye. Shabala wanye, gambela ngayo. Nabengo nanye, akangola ngayo. Abikisanga. Oye binza memo susu tapa ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Ah. Ozane. Wow. Ceci to kata ezaka muke na bandela rango na binela kaye. Yemba Ozana. Yemba akumbila mema. Akumbila mema. Yi. Yaba. Boyo kate. Kabuti boyo kate na ebite. Kiposa koyemba, loyemba motema nange. Yoyo nzambe na ngai. Makangi monoko, maboko nange kokumisa yeo. Sakili sumwe, ponga na bika ya ye. Ponga na bika Yoshua. Ozane. Abinela ye. Ozane. Ozane. Ozana wani. Mira. Ezali kaka pona lokumu na Yesu. Oh, la 3 jours tokomona yo. Kita lelo bando ki basambwa e. Kita lelo ba babundisaka biso basambwa ba profitara. Ah biso tokangi ba porte na 3 jours yo. Ah na simbeli bino atika ngala bina. Ozane. Amana wane. Wane.
Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna. Toyebi Nzambe mosusu tapa ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Jésus de Nazareth, homme de Golgotha, mama ye toyebi Nzambe mosusu teo. Pona lokumwa Nzambe o. Yemba Hosanna. Koyoka sonto abine Nzambe wana ndako yoki. Bakumbila mema. Hosanna. Hosanna. Yo binaka wapie. Binela Jésus o. Na 3 jours yo. Akosala mingi o. Hosanna. Mama beka toyoka nzembo te tya nzembo kuna. Loué Nzambe lelo. Yo tya nzembo kuna. Kumisa Nzambe mama beka nzembo yo zobinaka yo mo biso toyoka teka otya biso makelele. Yo tya louange. Nzambe recommandé biso pe to kumisa eto zobina paye. Osambeli, se repentir. Okumisa osali nyonso kobosa na moment ya louange te. Mirage quoi na louange. Prière repentance, ça s'appelle le sambo mobimba. Il y a repentance sur biso tozo ka prière à 3 jours. Mais na kati na prière na on kolele Nzambe, au télé motie musique, au kumisi obinelié. Il y a toutes les choses à son temps. Les anatango oleli. Les anatango beleli pe moto. Les anatango makila na Yesu. Les anatango ya louange. Tala dia eko recommandera zo bisanga binela ngai. Gabi nzambozo bana binela. Siko bana ona obina kabo ba mona te na bineli. Bineli Nzambe alola. Binela eko kaka sonte ko binela Nzambe yo. Na sa video muke. Na continuer mabina na ngani moyenyo so ekota izate na obine ya Nzambe. Mais Nzambe abisinga likamna ko chika bino boete. Funa osinale bino telema bina cha louange yemta recommander biso au mona résultat nango. Amen. Na pesi bino mbote shalom peuple de Sion. Bobine la nkolo bobine la e. Bobine la bokonja libala mobali libala maman bikatika o seksa biso to na prière. Bye. Je vous aime.